Bien, bonjour, bonsoir à fidèles téléspectateurs. Bienvenue à votre émission Awa Bisso, qui est présentée toujours par votre humble serviteur, votre présentateur Georges Chimba, votre madi, Miss Girl artiste. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans message, vous commettez la Kibiso pour nos commentaires, Nenge, Boemaki, ça qui se souvient. Et surtout, de vous s'abonner toujours à Miss Girl Télévision. Encore une fois de plus, je reçois pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Onésime. Mingi. Zosenganga mingi zonsanon pasteur Onésime to kanon ba vérité mususu lelo na memeli bino lokola thème to memeli bino lokola thème le royaume du diable. En tout cas eza thème moko eza na ba révélation makasi belé katsango o toko développer ensemble avec le pasteur Onésime. Na pesi basala nzambe nyonso mbote. Merci na papa Franck Boukassa na mon équipe message na yo Franck Boukassa, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Un grand merci aussi à les boss Joss Ben, Joss Mambimbi. Un grand merci à les boss aussi Simplice Malonga. Un grand merci aussi à vous. J'ai dans Mercedes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Suspect Nami Flore Mbezi. Hein, la reine du trône, Napesio, vraiment un grand merci. Un grand merci à Yarobi Visor. Un grand merci à Yarobi Visor pour azo soutenir Bisso na ba préoccupation nyonso barmu baza lokola bato nzambe a utilisé nenga tindaki corbeau na désert pour la ki de kosunga mosali na ye le prophète Eli. Batloka ba Yarobi Visor ba immédiatement iPhone ba Sissa le Matadian ba fils Ekiala ba député. En tout cas vraiment tout ça vraiment reconnaissant parce que le Seigneur m'a dit Georges, va avec le peu que tu as. Yamoni na yaki na bonté Awa Bisso. Voilà ba résultat yango ezope sama ndenzamba tina batlokola Bionique Ibanda ya loja na biso Zéphérine Ibanda na pesi pombote et pas ya boss Bionique Ibanda, directeur na biso ya loja Zéphérine Ibanda. Alors dans ça papa Onésime to sur la susu na likambo tali thème o na otiko yebisa na biso le royaume du diable. Bonsoir, pasteur Onésime. Bonsoir, bien-aimé. Zamba Pambola Oya Georges. Vraiment. Il y a Nazapuma très ravi. Il y a vraiment. La source qu'on répond à une invitation à yo. Aux avons la plateau na yo. Pour intervenir. Ok. Et il y a un message au col de Pesabiso. Vraiment. Transmettre à la Libotanae. Ok. En tout cas, merci beaucoup et bonsoir également. En tout cas, merci. Biso Petoza ko sepela mingi. Maloba Nzambe ezali nzela solo pe bomoy. Yambo ya nyonso tolongaki to kendokola ka mo mesano totika maloba Nzambe eko bimana pokwa lelo eko pambola libota na Nzambe na nzela ya losambo. Ya atobondeli Seigneur, nous te rendons grâce pour l'opportunité au salibiso ya koya suna présence na yo. Tika moment au Seigneur notre Dieu et à la consacrer et pas na yo. Joie contrôle ya nyonso na moment au notre Dieu. Seigneur Jésus, maloba o ezabisote. La parole c'est toi. Tika ete yo liba ozo pesa biso na poka lelo to loba na par na yo et ma vie na kati ya libota na yo na bi ke ozo tinda biso peut transmettre vie o eza vie andambuté eza vie ya libela vie ozo zo biso une éternité et auprès de notre Père et tozo so ngona zela maloba oyo pesa biso parce que l'éternité c'est toi Jésus yango na temi lokolo instrument na yo na meka ko transmettre liboso ya peuple na yo o bazolanda biso na moma oyo moko kolanda biso bisika zwami tika lipamboli na yo ezala partage na bango et gloire na yo couvrir bango ba projet nyonso ya mabe o mongoni akokoza na contre biso de repousser mo musika au nom puissant de Jésus. Seigneur yo kota makambo ya bato kota likambo ya mwana no moko na moko bisika bazwami pona gloire na yo na kombo na Yesu ba maladi ba mona lobiko kote pai na yo poza Nzambe ya délivrance bien ko Nzambe ya délivrance o Nzambe ya guérison tika ete bisika bazwami guérison ezala partage na bango ba bazobela a bazana mitungi sami nkolo mona bango bango ngolu na yo tika ete gloire na yo éclater na kacha bomo na bango pona be ko kufaki pona makambo okufaki po biso to za na santé ya bien okufaki po biso to zokai ba pota po to za na guérison c'est sacrifice qui ne kulusu po to lunga na kacha mikakatoni ya Satan to za liberté o ke pa ina na yo tika lokumezo me pa ina yo pourquoi le les agréable ni sto ko loba ah Seigneur notre Dieu za na pona biso te mais za na pona yo pe le kumetika libérer na libérer pona kombo na yo Yesu le bi amen. Amen. En tout cas merci papa Onésime. Toujours qui t'aime oyo o nzamba chaki na motema tolobela sur le royaume du diable. Pourquoi le royaume du diable? Biso toyebi ke tout ça quand le royaume du ciel.
diable pour naye sika naeza lifelo. Okay. Est-ce que diable pas dans un royaume naye? Mais qu'un peu ko exemple zo lokumu question na sepe nango eza question moko c'est poussé par le Saint-Esprit de mutuna o tika nzambe a zo lokumu. Satan azaka na ba tactique moko ba technique moko boye ya kubomba na mingi. OK. Alinga mingi ko memela ko ndeto ba ko sibisa nzambe ko touche. OK. Ko sala makambo azo linga lokola yete ya lokola nza nzambe muta sala. Mais si on nzambe pas linga révéler biso que lui aussi il a son royaume. Royaume na ye ezali. Alors quand on découvrir ngo lokola to mikolo to na système écriture nazo va définition écriture ko na ligne sute ko wala ba ligne écriture mingi. Mais on a pesi biso ça m'a très important pour na ko ba l'équipe écriture ça événement pas passé. On l'a pesi biso sur les réalités actuelles selon sa volonté. Voilà. Yango siko mais le ko la pe message nous c'est ya ka fait balane écriture. Vraiment parce que dépend écriture pour na komeka ko ezala litato lire ozala pena la science voilà. Le quand le beli kamba royaume ya Satan ngana on préfère to tanga na livre ya Luc chapitre 4 verset 1 tina suka. Luc chapitre 4 verset 1 tina suka. OK. Nous lisons la parole. Jésus rempli du Saint-Esprit et revint du Jourdain. Il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, et il a eu faim. 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé lui montra à un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Amen, amen. Car elle m'a été donnée et je les donne à qui je vais. Okay. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Okay. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. 9. Le diable lui conduit encore à Jérusalem, le plaçant sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur le main des pères, que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, et le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen, 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 amen. Ya nzamba pombola biso. Vraiment. Ya nzamba pombola liloba na ye. Et liloba oyo totanga ezama liloba na biso te ezama liloba ya nzambe. Ya nzambe. Certes. Nzambe na biso bandi koloba banda Genèse c'était Apocalypse. Mais na ba esprit différent. Na ba caractéristiques pe différent. Na Genèse ti ya koma Malachi kuna ezalaki lwa na ba prophète. Tant que na Matthieu peut comme na Apocalypse kuna yé grâce na vérité au Christ ya kinango. Lwa na ba prophète la loi autosoma na Moïse na ba prophète pe autosoma na pe Moïse azana ba Élie ba zebele o ba yaki na pari yanza mais les héritages différents. Parce que nous avons l'héritage céleste, nous avons aussi l'héritage terrestre. Voilà. Biso nyonso tozabikela mwanzambe. Ezala yepe Satan. Nzambe mutake akela ki biso nyonso. Mais Satan ayebaki bebele koleka biso. OK. Take batu. Pour yazaki proche yanza nzambe. Voilà. Alors, tant que le royaume il y a Satan, ils ont les faits moko réel.
Satan alingaki a dominé na likolo. Mon place nzamba vandi. Ya lobi na kati na ye. Ke ngai funa dominer, waso ngomona ngoni Esaïe. Voilà. Ngai funa dominer na koma koleka les traits haut. Mais tant nzamba monaki ba penser à Satan, kwa ndako luka domination, ndako luka régner gouverner. Akoma pena royaume na ye. Siko royaume ngo feza likolo koleka ya nzambe. To tant nzamba yomona makanisi na lobi moto nango tike awa te. Il faut na longole pembe na ngapo ndenga zoyela eke bien te ndaba tinda Mikael na armée nani mokonzi ya mapinga ya nzambe Mikael nde a précipita Satan tinde Satan yakana na se awa tango ina se a établir royaume na awa na se. OK. Soko zonga susa zonga pina pour mona malobo to loba ezama loba na biso te. Maloba nzamba zo sunga biso to comprendre le langage na ndenga zo lobela biso. Alobi boye na Jean et la Luc chapitre 4 verset 5 ils sont là. Na 5. Le diable l'ayant élevé lui montra à un instant tous les royaumes de la terre. Voilà, tous les royaumes de la terre. Na di koloté. Mais awa na mabele. OK. Na tete na ngweza wala. Au planète autozati. La planète autoza, Satan a présenté Jésus, c'est pas n'importe qui on a présenté. A présenté n'importe qui, a présenté Jésus, fils de Dieu, le maître de nos esprits, a présenté à MCA que mon royaume, nous sommes à C.A.O. Et ça a yangai. Sans exception aucune, nous sommes à C. Et ça a yanzambe te. Mais ça a yanga ça, Satan. Parce que, ma paix sanga yango. Mutape sanga yanzambe te. Mutape sanga yango Adam. Parce que biloko nyonso ya sanga ya nani? Ya Adam. On appelle sanga yango Adam, le kola cadeau na ye. So Adam a perdu ce cadeau wana, Satan a conseillé ça nini abotola. Vous comprenez? Si ko tango amoni Jésus, pas Adam c'est fils de Dieu. Vous comprenez? On va ko représenter ça maintenant na se. Tango a conseillé héritage nyonso terrestre et comme ya nani? Ya Satan. Satan a gouverné monde oyo na puissance ya intelligence. Parce que intelligence c'est ça na administration ya Satan. C'est un esprit qui a administré ba bien nyonso ya dia c'est l'intelligent. OK. Dim tazo ko administrer makambo. Intelligence ça force moko supérieure ya diable dim tazo ko. Po intelligence so dim tazo alaki héritier numéro 1 ya ba biloko nyonso ya mokili. Tango loi ebuka misiko intelligence mo obscure. Et koti. So intelligence obscure rende siko zo travailler na gouvernement ya Satan. OK. Yende siko mutazo a récupérer l'héritage nyonso za ki ya lumière. Et comme il y a ténèbres, donc ténèbres mouté gouvernement monde autosali, c'est quand on est comme on ça ça nini et vandiwana. Tant Satan y awa, moyen zamba gouverner sous mukili et ça l'a quitté parce que le péché, la mort et quand na kati ya mutu o ya tikela ki héritage loko la gérer ya ba bien na mabele. Da bele makambe mele o Satan ba dégâts makati Satan sala ba tebele na loto makala ko découvrir yango te. Mais nzamba osunga biso potango ngiko ekoki. Yoyeba makambo nyonso po gloire à Jésus c'est manifesté. Bende les autres hôtel. Amen. Alors, si ko Satan zo représenter Jésus, azo ebisa ya zo talisa bi ko moni biloko nyonso ya mokili oyo ezalaka ya ngai. Yo soko gumbe melingai. Na ko sala ni na ko zwa yango na ko pesa yo yango. Alors clair yango comment na lobi oui. Le diable l'ayant élevé lui montra à un instant tous les royaumes de la terre. De la terre, voilà. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car m'a été donné et je donne à qui que je veux. Non, on a la ligne, on peut ça y est. Je peux ça, Jésus, boum, allez, na pesa pour on fait ça, on a un ngai Satan na lingi. Ya Satan a obligé de kanisa te. So on a dit Satan, et ça on kanisa te. Satan ya mama seke nini. Satan c'est un esprit oyo asa incarné na ba âme na biso. OK. Donc on a to botami wana. Satan botami. Ozomona. C'est-à-dire c'est une vie on va s'opposer na vie éternelle et vie yango tozala ngo ya ba benga Satan vie oyo. Vous comprenez? Vie oyo tozala nango ba botaka biso. Yango so na bibe ba maman lelo bazobota aboti ndumba aboti muyibi aboti ndoki jamais babota angelou jamais babota musantu moboso songolo soko la delika bana nyose ba mabota wa okuta mutamda na infraction mo ya Satan na kati ya nzoto
Pour être dans un royaume, na yo oyaza ku gouverner. Ok. Pour idéologie ya vie o mutale ki na ngoza nani yé. Ok. Siko Jésus il a vu mususu. Siko Satan tanga yake pas Jésus parce que il y avait des tentations. Parce que il ne croyait pas que na mokili oyo et ça la mwana nzambe mo ko bo ko bota c'est la politique na yé. Avec pas les choses ko bota ba na ngasa Satan. Mais siko nozo ka mutu mo zo ba za mwana ya nzambe. C'est na frère mutu mo dribbler ngai. Dribbler ngai. Makamo est-ce que ça na solo. Tika la kelele ko tu na yé. Abiso ko za mwana na nzambe. Za libanga o komisa ngoli lipa. Azondi maté ayebaki ke Jésus za nzala ayebi ke Seigneur za dans nzala ya 40 jours 40 nuits ya gestion de prière yake akendelaki akende pe prière on ma moyo akende ne te ba luka ma voyage mabala mapa on a prière na ye ya kende ne makamune po na gloire ya nzambe se manifester voilà votre le bango simato ko mana kuna to le bana nu ndenge ni Satan so prouver atala ki mwana ya nzambe ya Jésus abiso za mwana ya nzambe zo libanga o comme ça ngoli lipa parce que il ne croit pas que moi nzamba ko kozala awakati na biso parce que ndena yeba ki na mukili sema se donne ko pese la bana et bana sema so ya yaki na idéologie wana tu moi nzamba ya bimena na sema sini nini auti wapi makamongo so lekela ça Satan est-ce que je sais pas comment compliqué abi mutakobika kana lipa te ali ko pese ba argument na yepe mutabika na yobanza ko mama parce que discuter par les critiques oh oui écriture dans la politique moko wana voilà parce que Satan a ma casse l'écriture ok Satan a écrit très bien zoeba a écrit très bien parce que na kati écriture ba zo lobelela mutu ba zo pesa mutu d'instruction mutu ya kanga prisonnier na ye était éternel so ba pesa d'instruction mo so landela d'instruction na bien so ba linga sala tout d'instruction so ba pesa comme un intérêt na ye na mitu to loba loi za ka intérêt ya Satan. Moi, ba institution nyonso doit na mboka. Eza na compte ya Satan. Na aso contrôler na puissance intelligence. Zolanda. Siko atele misaka intelligence, le quoi intelligence azo incarner na ba âme na biso. Bino bo mona na tele mi le quoi président, na mona so ko administrer mboka. Nzokande eza puissance ya Satan katina na parce que sa puissance, il donne à qui il veut. Puissance auto gouverner dans le monde etambola. Eza puissance ya Nzambe te. Eza puissance ya diable. Yem ta so gouverner yango so ko yebisa Jésus so ko gumba melingai na pesa yo mituka na pesa basi ya kitoko na pesa yo mbongo na pesa be ba diama ba o ba kuive bilo no so mo ya muki na lokumu na puissance o eza na se ta eza ngai sino no ese kisanga ndenge ba kangeli Satan non loko mo na mo ba muki monde to ta o teso yo kangeli pungu azena tete akoko bouger pour fonctionner wana et neutraliser Saint-Esprit utiliser tactique mode automatique pour récupérer cette côté na pression pour Jésus araignée ndana da beta tolo royaume ana etikali do beta beta ga bokonza nzambe de beta ga bokonza sa ya Satan mais ba effet na ngoli susu ezalate ba do neutralisation zo kota to tapo déjà bende de ça nini etombo ami lokola bende le tombo ami ya alors on va passer par roi moto yoka le lo eza sur le parti te voilà ça t'a pas dit kala na ba frite ba génération zoya ça ne part parce que boya ça ka vraiment sur le lo za suba ba blanc eza sur benda te parce que ça va sender ba stratégie pour no biso malembe ba no qui ça Satan malembe na présence ya Saint-Esprit ozomona donc royaume ya Satan va se représenter et ça biloko nyos on nzamba kelaki avant et biloko na le choix et quand on a kati ya déclin ya désobéissance makasi et échec nous total de comment on ya ça pour nzamba na droite ya kosimba eloko o ekufaka parce que ça peut mettre la tolo ya biloko nyo c'est ça nini ekufaka o nzamba a mettre la tolo ya biloko o ekufaka te donc c'est comme que biloko nyo c'est ya ngai c'est-à-dire biloko nyo so ekufaka ezalaka ya ngasa Satan ngala kufaka c'est-à-dire nzoto na eza nani ya Satan c'est-à-dire eloko mo na kati o nzamba alandela yango ekufaka te eza so ama prisonnier ya nzoto lokola ama za prisonnier ya nzoto moïse ambazwa et ça siko abandi kotinda ba esprit o bazana na capacité ko soit esprit o bazana na capacité ko soit a protéger pona bo moi et ça c'est cet esprit osomona donc cet esprit ayena pour avoir mususu vous comprenez ayena bokonzi mususu c'est différent na bokonzi ya Satan ayena bokonzi opposition akomi ko se poser na Satan ba biloko po Satan bombanaka ya komo la vérité akomo la kindumeza
mabe milango eza mabe koyiba eza mabe siko bandi on sema tona nso on otanga ce sont les esprits on a service ya ça ya Satan bazala serviteur na ye alors mino loko boye na place na Saint-Esprit nazali mais kamakambo misala ofoti botika uzomona abandi gouvernement ya sika au gouvernement on ezala ki po a épargner biso na condamnation ya royaume ya ça ya Satan eza kati ya makila na biso na nzela suprematozoïde apesa biso royaume ya sika so oya yela ki biso ezala ki te ke no okota bokonza nzambe mbala moko zaki baso longola yo na kasa ta puso pembeni ya nzambe awa to so ba to salaki musika to koma pembeni c'est ça ya langage moko eza expression moko vraiment logique vraiment zaki na musika na masumu ya Satan na kati ya royaume na ye nzamba bimisi biso na royaume ya Satan na biso pembeni na molimo na ye mais akoti si biso na royaume na ye te zomona akoti na royaume na ye te ma promettre biso paradis a promettre biso na royaume na ye ke to kozwa faut to déjà préparer que ya royaume moko pesa laka ba ngo royaume ya nzambe malgré royaume ya Satan pesa nango mais ya nzambe pe royaume na ye pesa nini ezali mais lokota la kati ya royaume ya Satan nzambe pas promettre biso royaume na ye zomona siko poto zwango eza na befort na biso te ye moko zo préparer ba élément oyo eza solide pour me biso na royaume na ye yango bandaki na Saint-Esprit to bandi na Saint-Esprit et là to so Saint-Esprit ba mo zo akisa kota na royaume te ya nzambe te so Saint-Esprit ba épargner na royaume ya Satan eza na lifelo kuna ndezo mona biloko nyo se kufande to choloba banda ku ba mituka ba telefone bilamba muntu ngai muntu nzoto na ngai ndenge kufa ka nyo so neza royaume ya Satan na puissance na ye zomona Yesu a contenté Jésus pour Jésus pas s'humilier à gumba melaye pour azo pas bien matériel à ça nini après ça on gumba mela Satan ezali ko ndima vie oyo que yango ndeza la vraie vie OK so ko ndimi vie oyo c'est la vraie vie mais au côté siko bani ko sala makambo ya vie oyo okomi ko bota okomi ko bala okomi ko sala makambo nso to sala na mokili oyo c'est que yo on dit le royaume ya ça ya Satan on d'abord on n'aime pas le monde pour y aller le monde baza ben ennemi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Bon la na makambo ya mokili te mama mokili ya Satan. Ngale to yo kana raté. Faut que c'est les na nzo to so bino bo la makambo na ye. Moye bo zo royaume na nga. Exactement. Mais le obsession to le royaume ya Satan. Même na l'église. Bato ke ko bondela. Po ba zo bénédiction ya ça, ya Satan pesa bango. Toto to kaka wana zambe. Il y a des esprits ba ya basani ba pesi yo. Yo kasanza muta pesa ndo Satan mtasani nini? Apesa kwa mloko na ngo ya ye. Yo senge mutuka, o senge voyage, o senge mbongo, o senge bloko wana nyoso. Nzamba apesa ngo te. Nzambe so o senge le paradis, ya bien o senge bien. Nzamba Jésus quelque part ba ki bo senga kama, ma bien ko bo swakate. Ko bo swakate. OK. Zomona. Po senga ga ye biloko ngani ya Satan. Jésus. Nzambe alola makambo yo vraiment na hebite. Bo senga mata bo swakate. Non le biloko senga biloko ngani ya Satan. Biloko abatu, no senga biloko abatu. Na pesa biloko abatu. Ya mo ni mo bénédiction. Si on namba za malamu. Loko yebi ko to za esclave ya Satan. To za besoin ya biloko wana. Asibi beko ache. Abi Satan ba paza bikela lokola yo soki mo kabola ndambu so Satan mo bijam so to kumba mela yo ba pesa biso osomona eska sko ya boya kinzamba boya ki ndese makambo koti mabe yango wana Satan ko biko linga sikoyo biso to kumba mela mais bro Seigneur église fungwa milelo cet espace ko gouverner donc église pas la capacité ya pesa pe ba koki pour voyager OK les poteaux alors ma coquille ya opesa yo pe obala parce que dans le ministre à grâce ministre à grâce est libre ya kobala ya kobo après pour expliquer makambo bien vous comprenez na Corinthiens 7 ba 33 en so ke kuno mona expliquer makambo o bali asali la mwasi na ye o ya bali te atika la fidèle na musala ya nzambe expliquer makambo nyonso vous comprenez pa ba ke na bali na ngana o tavele pour na mwasi na ngana bana na basala nini balia il faut la travailler mais so pe na bali na ngata travailler na pona nzambe na ngai za na ngope mabe te zomona ya makambo bo eza ba logique dans nzambe ata etabisa on kwa cet espace na biso wana to na nzoto ya butau avec moto wa kosani masumu wana mais kwa kosani masumu na molimo mosala sa nini abombi yango mwana tenge na molimo ne mabunga eza kwa ba chete na makila ya Christ ko ya Jésus na mokili awa eza ki pozwa amna yo balongo na wana kaya Satan me wana kaya ya nzambe eza ki te pa koto na royaume eza ki na pa balongo na danger eza ki liboso na ye ozoma ndenge ezali OK mais sikoyo Satan a présenter biso ba bien oyo
et que biso siko to kufelela yango et que na bato ba bomi bande ko ba bi matériel ba bomi bande ko ba sacrifier bande ko na bango ba bomi na le repete zoka na Congo kuna ndenge ezolo ba ba zo kata bato ba re zo sa po ba sata misala sata yango wana papa c'est bon papa c'est mitu ka ba sala comme ba seba yemba ba bango ba na ba musicien wana même ba musicien wana ba na service ya ça ya satan OK ozomona ba za ba disciple na ye o wanga na ndeni o wanga na ndenge ni ezala musicien mo to yemba na mukila azaka pousser na Saint Esprit azate apaka o ba chrétien dans la Jésus aza pousser na molimo ya Christ et monsieur kuna be ya foi super ba sali ni bazali ale pousser na molimo te bazali na dona ya yemba mais il n'est pas poussé par le Saint Esprit ba yemba na ye pa yemba biso do sepela mais nzambe kuna pese ka bo mta yemba wana yete mais na église peut de place de sali ni to pesi mais ça pas réalité dans la Satan ndenga jongler Satan zo jongler mabe ya soke mabe magati ba dega mais auto flexi poto ko ba ko se ba dega wana makamusiko zo kapona gloire ya nzambe yango nzamba o démonter makambo boye bageno o biloko ndo betela tolo wana zaki ya ye mais azala pe capable ya ko biloko poto se réjouir nango po za ba droit pe na biso take bateau ya ki oh ça peut pas droit na biso na Zolanda na doit pas rouler pour les amours on va appeler la doit voyager na doit makambo makamunyo nyonso pour na mutu yango quelque part je na obetela ngombo la na boyebi so bolandi ngai boko so centri pe na royaume de héritage voilà centri ezalaka ozwa na se au séjour pe na pas la paradis OK royaume ko na adoration to fali pembe na nzambe bisengo ya libela taka pembe na tata sentiment makambo makasi po yabi ke kuna de la place ya lunga et bandi sami vraiment on a lingita to zala kuna to zala biso mo fido zala bandi kuna biso to ça ensemble maloba ngo eko biso yango to kanga mala maloba oyo po to ba to mata so to zona secret moko wana vraiment ya na livre ya Matthieu chapitre 11 Matthieu chapitre 11 verset 25 à 27 il y a le mot to le pour na beta le soleil l'intelligence comment et so gouverner to kena kuna to za mo le moko après to zonga le soleil ya venir Satan en tout cas la révélation Matthieu chapitre 11 verset 25 à 27 11 à 25 Matthieu chapitre 11 verset 25 à 27 À cet temps-là, Jésus prit la parole et dit, voilà. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Okay. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. Okay. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Et celui à qui le Fils veut les révélé. Voilà, bien. Après avoir aussi ça débat dans Satan, qu'on s'affrontait dans Satan. OK. Satan qui j'hésitais. Jésus accueilli. Zamba juste sur batili ba ange. Ba yé auprès de Christ. Ba yé ko zongi c'est la Christ beaucoup. Parce qu'il a vécu ça là, il en a deux combats. Combat libosi ça manga na désert wana. Satan na Jésus. Revanche à Satan, na Golgotha, c'est là où le diable a vengé Christ parce qu'il bête qui est dans la montagne. Quand il bête dans la montagne, le siko ya ko landa ye siko na force à l'okuta. Oh l'okuta la arme o yeti et ça pas longanda a utiliser siko ba disciple na ye. A tel mission de force à l'okuta na injustice pour que combattre Christ. Vous savez pourtant ce que ça va na benga na bataille bolongo musika na ngai possible za ministère ya iniquité. Il quitte ça mystère mort de Tigam Kolomusus. Voilà. Tout ce Kolomusus. Mais ce que ça t'a sa revanche, il y a échec au Yazwa qui mal ba monza baloba na jeunesse. Avec moi na oyo bimala kati ya mwasi. Vous comprenez? Akonyata mutu na yo nyoka. Mais yo nyoka okosoy na talon. OK ça ça la prière. Et papa na tonyo na kumbisi yo. Makambo oyo bombele ngo batama yele na basage. Bombele ba intelligent na basage mo la kisango bana ni Mike. Parce que biloko nyonso ici déjà pesa melinga ngai. Après la soirée venez à moi vous tout ce qui est fatigué ça et chargé je vous donnerai du repos qui wana. C'est parce qu'il a déjà ici tout tabou qui s'attend déjà maseke na bokazu beaucoup ici. Chaque étape tous les événements salement la Bible ngana yebi. Et tous les événements ndenge salement na likambo salement qui na réunion salement qui likambo salement na yebi. Zoma. Yana likamote na olobela bile za libanda oyo nkola tindinga na lobate. OK. Nyo c'est na contrôle. Na yebi mission Moïse
na yebi maka Moïse asala na yebi ma réalité comme la sima na yebi maka monine comme les batwana pe na ko ba pe soumission à Christ na maka Christ asala na ndenga ko Satan na mamuno sa sala po ba beto ka saka longa ki na Golgotha te Golgotha ezaki revanche ya Satan zo comprendre yango tanga kufa ki avant kufa bi papa ba abandenga ponani parce que Satan déjà tellement c'est puissance na yeso pas si kufa tellement moyen za mazala wana exactement la chaque Christ parce que moi quand Christ a kufa après troisième jour ba ko soit esprit à Christ ça ni ba section Christ a sécu jusqu'au bon moyen ya sécu yango yeli pe biso bon moyen wana OK ce monde parce que la mission ba comme la est-ce que l'homme tika qui c'est ka ba arrêter Satan va côté na prison pour Christ a autorité biloko nyonso mais pas bon dans la bénédiction dans la droit biloko nyonso to vivre erré wana na c'est OK mais les assos kaminyanga batute au moins roi yonde biloko basala ki ka yomoko atoza président biloko oyo ozano gérant batike wa je pesa touche na pas touche sur ba simbisio ça touche ba simbisio bon il faut gérant alors toujours na casting na ye on casting yo kaka na gérant na ya mabe combien de temps pour la président ko ageno yo biloko basala ka yomoko même ça mtasala ba biso na sala biso ba pesa pour toka bola ozomona biso la droit yo kisa zo ka puma kamone ça a justice pour ça na mutualité parti na ye là tu veux que la biso non c'est tout mais ça c'est ma côté prison tu veux tout mais c'est là to kabola ma kabisa ko matata ya même loi ko matata za so sali ba jena loi pe là yo mo na bakangi yo ça te pas pesa ba ko kanga yo là ça on laisse ça ma kabisa ko matata pour d'accord la justice pouvoir donc encore la justice pouvoir yo le kabisa nani au moins non ma kabisa tout mundo mundo ma pas ta manzela wa ça ba désordre ko na ba cher ma kabisa ba ta pour mdalingi c'est ça et ça et ça on va spécial on va masala ngapo na ye nani tena na ngonza masala epo na ngai nzo nzo masala epo na ye ça va pombola biso to sekina Jésus il a la place de Jésus dans joie même si c'est on va daguer ça ko goût on va ko ça on dit et qu'on révolte na pesa na pa na droit ba ko na bolo ya bango Satan na kutaga manoko bino manoko bilo ya yete zaki ada ozomona nenge abo Jésus nzamba za lokumu ngo pe bila botela ko botela mais le bo bo milango batu ah bo milango batu OK biso ko ndeto so ba yo kana kaka biso ne ko non c'est très fort bata ba sakala biso pas si duti za soki ndenge nini ale mablo o se ko be wa ya bango ko privé biso dans l'homme de Dieu en tout cas OK biso ko de la réalité tout ça nous demande quoi dans solo donc comment est-ce que tu as mérité en côté azui au boto la mer au comme susuka yo kaka ebi tindenga maloba ke no royaume na iza pona ba viola na aventure te et là c'est ça la violence oui alors ça me pena ga bible gisango ya onyo kwa mala mukile nata ba be go yuma ita yumo biloko ah bien on peut muto comprendre ba kambute ba ndinga ne ba ofuka ta biloko ye chupa na dikyo nani ya yomo ku na pesa ide ba biga ma kapo mo milango ba sage mo bela bente pas mo intelligent ba criminel OK ba ngone ba makanya biloko lesa no anotation ko biloko makambo ya royaume ale abo ba sage ba ko sortir intelligent pe ba sage ni ba sortir ba so ya sata botika nango ngana pesa ba nanga boko nzi nanga siko ba yo ba okota ba kota ni likolo biloko mike po ba administrer biloko mabe héritage batambo chango ma pesa na église c'est na frère moi linga ke de poto et président na hote boko teka ba jeune belé na ba prière belé te bo zo mbongo bo sangisa bo pesa frère wana OK poto je te dis OK poto so frère moi linga bala e biloko bona biloko ministre grâce nous ninga linga bala na ye bo sangisa de mbongo bo pesa so ba sente biloko bo mona mabe wana oh Jésus Zamba za lokumu. Ça cette fois-ci est très fort, Nagui. Cette royaume est très fort. Ah, royaume des diables. Oh, c'est pas Saint Bino Muramba di Bosso avant. Continue maboka Satan, to livrer na maboka diable. Et puis sur yo ko sala ndoko livrer maboka diable ndenge ni so sala fraction.
somme de ngala musala nzambe so c'est des fonctions on livre pas nani et pas nzambe on dans la service so relation na ngani na yo musala nzambe na ke livre pas dia ya des relations zo na dia mais ba tshega ba on livre pas dia ba bozo ba tout on livre pas ya Saint Esprit tu qu'on a compris na ngote na église c'est comprendre on va collaborateur maman direct on collaborer na comment yo za ame ya mutu on livre pas ça ya c'est pas zo musala nzambe so na za mwana ndako te ali na sele fonction na ndako ndeni boko tire pas voir ça nini abetanga ya tara kata mais le trop obligatoire mais la bien vérité mais la bien en tango époque vraiment non c'est pas mambo ekende mais ça ne connaît pas non mais c'est non c'est mambo ekende ya vraiment msupe mona nani bazopeta disolo boye nani motion nani komoni na motion ya Abraham Sara abi Sara ko zazem Sara sekina na age nanga bona zazem ndengeni mais dai mama nzana on va pas on zazem aso pese ma dipamboli ya Isaac c'est mon alors ça c'est ma chose c'est dipamboli ya Isaac ozolan aseka ke ba se Sara seka bien na sekite na seka zo wakana ko seka na o seka ki ko seka za médicament au pesa vraiment ça va bien pour le banza be hermo pefo ça peut pesa ke sengo ba le banza ko na souci le ko lia gite bana temote taba le banza me faut que c'est on découvrir ba secret bomba maki za ba ko ko refelo yango ya o ba ta te na bagi yuma makambo nzo na eza droit na ngai tinda nganza me pa na église wana ai ba ke no famille za ba pauvre au pesa ni pamoli l'église dans l'église wana fa tana na sepa na église ba Paul ya na ya Paul ya Pierre Paul pas za mama bogo makasi mamu keme ya tipo nani Pierre mama na église Pierre na époque neza like mobola za like te bible zo do ben voilà l'église ya Pierre mobola ça nini azalite pas une espèce de libéralité voilà ana ko libérer di pamboli voilà anani ana sa faire ba kosa liboma bénédiction ya bango moko baba ndiko pas peut-être na gouvernement mususu olingi ka teke no sataka la batine bado to ipele église pas na nzambe pas ça nini bado to na politique ngo ndengeni ya yo sana kuna teka mutuka na yo yo sana lupango teka lupango na yo to tsanga sambongo église ki bobola ça nini elila yango ki bobola na église ya Pierre et ça la ki babine église primitive mobola azalaki église wana zaki mo kamila ona ni Pierre ya Paul ndezaki na mwa mikaratano mais lelo ko mona plan na église na biso mona tala babola ebele batabozimu bazo tala oyebi be fraction za makasi na gouvernement ya grâce so na bali ko tengela le be fraction ko la asilike likuna ko kamo papa to solo la moté eza mambo la cinq esprit o Dieu ba ko tsaki l'église ton esprit à mensonge ton esprit à iniquité o Jésus bengana le bato place autant na émission vraiment OK dernièrement kuna iniquité wana azali ke na terme monsieur français injustice grave voilà injustice be vendre na kati makila wana OK injustice grave pasteur okuta ma injustice wana ezali tu appelles égoïsme mais plutôt c'est la carte ya gouvernement wana tu as malédiction dans la carte ya gouvernement ya grâce donc c'est à côté de l'église tu appelles na pauvreté ce sont les 5 esprits aux orangs de l'église tout troublé mais esprit pour babima pasteur il faut pas sanga ba comme un esprit à apôtre Pierre c'est pas comme yango j'ai dans ma yele à ce que Pierre c'est cette Pierre j'ai battu mon église là il y a tomate il y a Jean mais il y a Pierre ouais il y a Pierre tant que c'est que ngana zo kenanga Pierre église na ngai nazo tika na maboko no Pierre kwa yebaki parce que Pierre yende mutu akosimba église Pierre ataka ne lamba moko nkola la tsaka Pierre tant que zo tika l'église ala tsaka lamba ya bolingo po bolingo azaka esprit ya libéralité ngolo azali mpe kikokoto moni ngolo azali kikokoto aliko le alaka pesa ka ngolo azala na mwasi mwasi alingaka mobala sa nini apesa mais yebo pa pesa te ngo ebote l'égoïsme ngolo azala na mwasi azala kwa mazambe na mwasi ba pesa ka kaka po ya libérer ebote égoïsme yango esprit ba pasteur bazana ngo OK donc esprit ya tipo nani Pierre yango ba pasteur basana nini ba na ngo ba pasteur siko ya Afrique bazana esprit ya Pierre te OK ba bazana esprit ya Paul bazana pe ko lenda muke ya Paul on bazana esprit ya Pierre ya Pierre Paul lenda no ba pauvre non c'est très profond maraboyo on a sepé l'émission lelo parce que donc ezaka esengo l'homme de Dieu alors ndenge bondo lo ba bisiko simbi wana nakangisi kama olobi ya bien pona ba 5 semences oyo ekota na ministère l'église au simbi égoïsme to banela na mensonge deuxièmement ezali iniquité injustice troisièmement ezali égoïsme quatrièmement ezali malédiction cinquièmement ezali pauvreté
Alors, les biloko oyo, tout le monde a vu dans mon église lelo. Il y a des fois au monde attend son frère moi à rappeler na permanence ou on a problème tom sur foot à loyer. Nous sommes pas servants dans une église. Mais au monde basala nzambe au monde pas dans moi position à bien. Ceux qui église na yé, ceux qui ndako na yé moko vanda ka ba foot à ba fidèle. Mais comme plus que yé moko azana l'esprit wana te ya soutenir pe ba baza ba prisonnier égoïste. Au moins maman mo boton sur capital neza 5000 mais quand on a 5000 nana yo fo yibe sous dim. Ah na mettre baza ba si à Christ. Bon te. Baza mo ça na ya Jésus mo ça linga ka basa nini ba pesa ye, pa pesa muninga comment ta mobile pesa pas que c'est la mobile hein. C'est un problème. Et pourquoi mo kem ko pesa nga no pesa ngo sundenge nini. On se déclarer. C'est un des esprits au Satan tchakati na bango, yango chose rendre monde za na souffrance. Ce qui va consommer ba le oyo. Va changer attitude, c'est-à-dire politique na église, va changer comportement. Satan va disciple Satan bikemike ba prophète à disciple Satan. Malédiction ya disciple Satan. Bango ebi ba tebele ba kimi église likola ba esprit oyo. Ba kezo akisi. Oui. Ba kimi nzambe likola ya esprit apo, ya prophète ba kimi. Mazambe azaki na nzambe na atake na destiné na yepe na kaza na mutu na ye. Mais atali pas les gars ça nene akimi na ye. Akene pas Satan. Andimika Satan. Voilà. Oh, église peut pas s'organiser. Pourquoi tu n'as pas qui m'a atteint ça balingana perdre té. Bataba qui batenda la longola ibatona abomba bango pona gloire na ye. Église pas Allah ta comme limo ya yemo mobile Christ. OK. OK ça mobile bana ko libérer bana pesa mutunyo so. Yo moi c'est la ko makasi ya basi. Baza ba femme ya Christ. Moi si makamune yango yo. Tu comprends? Moi data na ba intervention na opi wana olobi likambu ya prophétie. Et olobi likambu ya ba prophétie wana que non, ça sert à rien. Bon, nous ne sommes pas contre les prophètes en fait. Parce que to nimbola, oningo nimbola ngondenge. Ya pona prophétie. Le lenge nini ya prophétie au fobi soto ndima. Véritable prophétie ezalaka maloba ya nzambe. Maloba ya nzambe, c'est. On a vraie prophétie. Maloba ya nzambe za clair na makambo nyonso. OK. Ya lelo o penza mako révéler Moussa ile likambo pour na vie ya mutu mo bosongolo c'est pas un crime parce que ce sont les dons on nzambe pe après c'est 5 ministères voilà donc prophétie ezali nzambe o révéler batuna ye makambo ndenge ezali pe za pe pona malamu église mais na kati wana ezaba makambo susu pe ezaba na spécialité oyo batoko pe fo de kola spécialité ba prophétie ba voyage ma prophétie ya ma bala ma bénédiction bloqué belé babilo wana hermoto do bagizana ko ba droit ya mutu comme être humain comme mutu parce que to zanga moto nyama to na moto tapena moto nzambe moto nyama apena ba besoin na ye OK moto apena ba besoin na ye moto molimo pe apena besoin na ye ozomona. Alors selon nzambe asala ke mutu na mutu so parna na ye babilo ezali comme organisation ce qui église linge bénir mutu ce qui n'est pas misi prophétie pour la mutu wana voilà pour comme méthode ni boko sala après nzambe ye mo sala ngote donc parce que prophétie pour la bénédiction mutu wana bino boko s'organiser ndenge ni boko sa volonté nzambe pour bénir mutu wana parce que tangue bunda bunda be fo ne mo ta prophétie ngo bénédiction ngo ya Europe be bino bo nyoko la mutanga ni ta wu me la po wa bénédiction wana ati da bénédiction ngo bino mo ko nzambe ala kisha prophétie c'est pour ça pe na ni na possibilité ya ko sangisa makoki po mutu la prophétie ça nini OK. Donc ils a été comme dans monde le c'est la frère. Quand nzambe azu prena apesi prophétie et pas Moselle na Samuel on a Saoul voilà abiso comme roi ya moko bande da ko pesa da belema o sala comme roi oui au monde abate ko comme roi la tiki ya qualité apesa ke belema o sala ke royauté on c'est manifesté voilà mais le yo pesa prophétie après la chemin bande ko la chemin ka ba okuta na nzela voilà c'est que ça déjà que royauté na ye ngone ba e bandi. Alors yo moni ba prophétie à bénédiction mais ça mettant la pression on a besoin orienter biso ça ma kamo ko ça pour de bénédiction na facilité mais comment commence ennemi ya prophétie pesa ki bon yo prophétie ba ko yo mutema be mamundo ba la ki se bina ba pe fimbi se mutema ndeni za masana ka frère ozo mo ah jamais moi là qui c'est prophétie mais à comment on peut se mettre à c'est possible ah bon ça va ça on va se tenir là-haut et ça comment combattre prophétie pour la baguette comme comment on a mutilo ya ah nzamba lola azomolele pe libala mais aroma ko libala ko pekana na mutu azala bala
Cassé, il va me péter un copain bien, moi, cassé. À dévier prophétie. Tellement bien dit de moi, la moukine, dans ma PC, pour la moutée, il y a des vies, il y a ça, Marie-Jeanne, Moutou, il y a une année, il y a ma balle, qui n'a pas de problème. Ne passe pas à la bien, pour lui professeur, il y a des balles, 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 mon balle, il y a pas, patron, il y a des balles, il y a des balles, qui n'a, bien de Konagai. Là, qui n'a des balles, qu'on a le qui a été. Abandé, bah, des gars, nous sommes, le besoin de l'église, l'église est pandée, mais des balles, les coups, bah, des gars, ma campagne, nous avons des affaires. Oui, ils ont bien mangé l'élo. Ils ont maté à l'élo. Tu as la révélation. Vraiment, vraiment. Tu as la réalité, elle monte. Ah, alors na oka ya bomba ke zaleka réalité o ya yemo ya yemo ta so na pesi na réalité na yemo ko bo so to ta keshi go ya bato ah bo mona makambuti bien donc on a makambu to zaki na passer Onésime na plateau à chaque fois toujours bien que ça y est en tout cas toujours à part il y a bien ko te pas ya tata parce que azan atondi sami na message ko te pas ya nzambe yemoko pour que a sauver les âmes de Dieu, a sauvé bana nzambe, a sauvé pena libota na nzambe. Merci pour la vérité oyo. Eza facilité. Ya eza na batu mususu pe babitumba pe koya. Poye moko déjà tanga tindio boya bike, y aura pe ceux qui moi na moko bataka ki pa. Ya ngora bangela bango te. Ya bangela ni tumba mo ya ona yo na kuto ya. Olobi vérité mais robe na mususu ke otake ba. Tali bango, ya ngo ni hama bona kutenga ku tali pita bango. Ngala lo bana pa na. Est-ce que ngala yebi bango? Merci beaucoup. Oui, bien attitude. Na na to la musabila ba bina nga Onésime na yebie na za masane to kopela na ina. Azatenga na mambo ba titi na to mukolo na bango pe mukolo na ngai. So yo sababu butana nini. Mais là au moins tiko attitude. Ta ba sala sala na Jésus mo na turo so ba miko sala ngo. Ngona makambo na bango. Cedi. Passez Onésime. Oui, bien pour ça qu'on kata teme, on kata teme sangonga. Nous sommes obligés au kata po prochainement tous on a sur sa plateau. Makambo wa mekana Jésus pas ba mekate, ya mekato mekana ndini. Hein? Pas mekana pas Seigneur za ba fantile ba sala kera ba mekako te pona batikele bango ba sa buzo bana bango wana. Jeda bega na sima buzo bana bango gwa ni sa nini? C'est parce que ba osanga buzo bana ndini. Faut gwa na se manifester. Pour avoir manifesté na buzo bati. Manifester makambo za juste. Alors yo na makambo za ya trick au kokapete. Ata bende au kokate. Siko na ndenge na ba éthique ndi baba na ba éthique pastorale. Bonzambe monte quel batiti de mon d'expression mon passer azo bimisa awa. Ba collègue nous tous ba koma na ba doute est-ce que penza talata ndenge ba ndeko loba est-ce passer ako za la bongo. Tika za baza lokumu. Ebi eza ne tique moko te nzamba yeku sabata Moïse na pesa tique pastoral Moïse ke na sala ka musala ne tique pas pastoral Moïse na sala nzamba ne tique ni donc ya bino motango ndeni bonzambe lelo bonzambe moi titi zana yebisa pas balingi ki satan trop boni satan za mwana iko uzomona azo yapina mwa na butosi moko lati bitoko ye wana bazambala azo mutu malamu mais na sima na ye yango jeta bana ko sebasa bona na bilonde balati wana te baza batuma mabe bona na comportement ngo ya boboto na te alléluia nous c'est que daddy même si sona bomba arrêter azomona awa ndeto za boyana ni tiki moko te voilà ngana oleka na ba panza ya ko be na tanga tabuso ba tanga oleka ngana tangela ngo temps azomona siko ba pesa ngi tiki ni ngana oso ko tata pesa na isani na tindiki soko liba expliquer na pe bible ka wana ngo expliquer na expliquer be ila wati OK na pe bandate mais oui ndeto to linga na de ko expliquer bible na ko de ko mama la démonstration OK azomona on a plateau sur l'émission sur la révélation na pe écrit l'écriture dans complet écriture ça la révélation ça peut écriture et ça événement donc makamunza basala kala OK azomona makamwana ni suna yebi yango okosanga nani makamune za basala kala na oyo boyebi tenga na yebi ko siko ko sanga nani bat basay ba théologie oyo ba ba bien théologie siko biso dans incarnation ya Saint-Esprit incarnation ya Christ siko na théologie na yo na mutaza muntu ba incarner kati na ye o leke nani o leke ngana nini ponga Seigneur s'incarner na amna na ngai yo siko zo na théologie na yo kala alo nini makambo bomina ba sage na bente na ba intelligent kasi ba théologie na ba batozo na ba pour agissement au ba retraité au pagano hein ça agir mutu ma bete na makepe mutu respecte mais na zolo bande vérité voilà yo que je peux no benga pe mpoli
Oui, c'est pas benga poli. Vous avez bango. Ba benga pe liboma. Vous avez bien. Oui. Ba bosa liboma et puis ba kena musika plus lo ba benga mwana ya Satan. Et ça va démobiliser boule. Vous avez ba. Ba ta ba mystique ba ko pesa ba kombo moko. Mais osano yango te. Ngata oso pesa kombo ya nini? Osalinga tse kunde no fini no ngai mtu yeba. Ngala ebi relation ngana tata eleki nango ya yo. OK. Vous moi. Alors, j'ai héritage à grâce, na vandi na loi. C'est toi héritage. J'ai héritage ya masumu. Na ko zo héritage à racheter. Parce que li amina na maki, na maki so zi amina na vandi sa na tro, na tro o tibide na nani. Tano ndemo te. Ozoma. O tibide na lo te. Poto no ndenge mo te. Ngane na bofuna loba po sene ziza kontra bokonza na ye. Ngane na bofuna loba po sataza la atika la kuna libela na dipe na lifelo. Po ba yebisa biso ke sataza la ka. Ba ko yebisa biso ke sataza sa nini bakangiye. So yo chate mbani. Ya ba basana ba fanti ba sana bango te po nete nga boye ba ngana ne ndeko boko. Te alors kwa dala Simon ba kokite. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Mbalasima, Tourian sous pasteur Onésime, Potolobela, l'apport de l'église, na nation. Apport ya église, à Kati na Mboka. Et l'on une église, faut ça là, pour esungape Mboka. Alors, merci pasteur Onésime. À chaque fois, tous bien sagayo. Vous avez répondre à une invitation pour na di pamboli na message au union sonza mazocha pour na bana nzambe ba pambolama. To comme na biso na suka ndeti na lelo ya suka to ko retenir nini par rapport ya thème auto za kinango. Ya vraiment le blessé royaume ya Satan. Royaume ya Satan oui. Ah, to ngate bisa batukaka. Eza longo avantage te ko bomande ko na yo. Voilà. Pour je biloko ya moki, ya moki. Seigneur ba présenter ke yango, lokwa mona ki nango za biloko ngali ya Satan. Voilà. Asaki nini? Aboya ki na ye. Yo peso za mwana nzambe. Ya na mwana nzambe ko bo moninga ni mutute. Voilà. Au sa moninga ni mabe moko te pona ma. Pona ko petela ba église ba passer ba tena ba poison. Ko ba passer ndeni. Makama balo bango te. Voilà. Yo mo na musala nzambe ko so na poison pe courage ko de collègue na yo. Hein? O mo te ko muta Satan. OK. O muta Satan. OK ko mwana si ya balibala. O sali na ba dekeze belé, ba yeteze belé. Mais yango pena de mutu za bina préoccupation nga mais ça ba makambo toujours mona pe e mo pe nzambe pa zo bagay ya le bo yindi saka so bo yindi. C'est trop c'est tout. Peut-être ça ma mususu ezo pe ça nzambe gloire te. Voilà. Mais bango so ba zo linga ba mi tombo na ngo lokwa ke no yango de volontaire nga na kambo. Voilà. Hein? O sala mabe mo zo comme ça ngo volontaire yanza. Yanza. Mais ba tembele ba sala mabe même je t'appelle no rolo ba alobaki yango. Ali ba zala ba tout so sala bino mabe ba ka sa ba zo rendre gloire pa yanza mezo kani Satan. Ndeko bakangi Satan biso to tikali omoka tango cheza mataki biso to tikala kya. OK. C'est pas tikala kina biso wa Satan so akei ba disciple ne baza ba kete parce que bazo contrôler monde ya Satan monde oyo ba disciple ne ba tikala ko travailler toujours na royaume na ye ba contrôler royaume ya chef na bango ya chef na bango malgré que chef na bango na boloko. OK. On ba tikala mais so ye ka okufi à l'origine de chef no kuna. OK donc wana kena bango bongo ko kufa noter ça no ba yo manu so sana mukime ko zala tongo so daika nda o la ni chef mangu ya bazo mona makamu na Zama pambola mauma nzambe nyazo atuka non tozo pambola ma chaque fois to yamba passer on est na plateau oyo zama pambola papa Franck Kibukasa en tout cas zama pambola papa Kimbangu Fumu Kimbangu à partir des États-Unis na maman Georgette zamba pambola pe batunyo so Hollande Arabiso en tout cas nzambe pas consoler mitema ya artiste et comédien famille biologique famille artistique ba tout perdre Miraesa aza sous na bisoté en tout cas nzamba consoler ba artiste et comédien ya ki sasa na Angola tous toujours ensemble celui le consolateur des âmes abattues nzamba pambola pe Bishop Alphonse Papi Alphonse en direct ya France nzamba pambola Charlie Luboya na maman Maria Kande nzamba pambola Gigi Stone la donna Juliana Magiga pe nzamba pambola Motoba Bengi Die Lema Sharaya Nzambe nzamba pambola Die Lema Sharaya Nzambe nzamba pambola pe sous Motoba Bengi docteur Marcelo Sadi le savant noir. Alors l'homme de Dieu nzamba pambola yo amen nous toujours ensemble. Est-ce que ça va bakoko profiter bazo apé moi mbote ya bazali libota peza monene vraiment na pesi ba collègue na nyo so to travailler na bango mbote bisika bazali nzamela nga pambola bango. OK. Na pesi héritier wata mbote na pesi frère Louis mbote na pesi frère Thierry mbote na pesi frère Emile mbote na pesi frère Mike mbote
napesi frère Jean Mbote, napesi frère Roli Mbote, napesi frère Aristote Mbote, napesi bandeko nanga pe Mbote, papa Noël, ndeko nanga beau-frère nanga Thomas, petite sœur nanga Noëlla, bango nyonso do libota ba napesi bino Mbote na ba obaza bisika ya mboka nzambe mona bango bisika bazali azwa toujours contrôler ba vie na bango pona ba na ye. Ciao. Aristote Mafuta pe na pesi Mbote sigo zwami na Kisasa. En tout cas nzamba pambolo mingi. Frida Mbalakos, bon séjour à Paris. En tout cas nzamba pambola yo ya mingi ya koleka Patel Kamondende 3 fois carré na ya Patrick Petit, monsieur le docteur nzamba pambola bino nyonso. Libota na ngape nyonso na ndenge ya Kisasa na pesi bino pena merci pour na ndenge bozo soutenir ngai wana na moni maître Edo Mokoko na moni ya Jackie Koyen na moni ya Made Adungu na moni prophète Jacques Omba na moni pe papa na ngai James Bolivar Adungu et maman Antoinette Kalamatonda Richesse Shimba en direct Europe na pesi pe Mbote papa t'aime beaucoup tokutani mbala sima na émission oyo awa biso ciao.